Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo kaka ndenge tomesana kolobela bino ete radio Zoomel 1000 ezali radio oyo radio ezali kopesa bino basango pe basango biso topesaka tokosaka bino te ezali basango soki olandeli yango okomona na kati na mozindo pe na kati na source okokende kokuta verite ezali lokola bato oyo balukaka diama soko ozali kotumola mabele okomona ete po mona diama ifo umela tango kotumolo kei na profondeur nde okei komona diama pe vérité ya radio Zoomel 1000 il faut luka tina se po yeba ete radio Zoomel 1000 ezali bongo radio ya vérité. Bandeko babolingo lelo tokolobela bino nini tozali koyebisa bino po ete spéculation et salami ya mingi na oyo etali bongo bomoto ya président de la République Joseph Kabila Kabangele Rais. Bato mosusu balobi ete o azali kuna na Chine akimi. Bato mosusu balobi ete o azali kobela santé ezali malamu te. Bato mosusu balobi ete Joseph Kabila mawato donc ndenge ezali wana Congo Mobulu président ya kwenda. Bandeko babolingo tokoyebisa bino ete surtout na ba fanatique nyonso ya Sisa Bidimbu tokoyebisa bino ete Calme Ndembo na se président na bino azali pepele na kimia nyonso président na bino azali na kati na mboka azali na libanda ya mboka te ndenge bato bazali koloba wana ezali lokuta président azali pepele na kati ya Lubumbashi mabele ya bakoko président azali kopema na kati ya mboka ya bakoko pe azali na santé malamu botika koyoka bilobela mwanza. Bandeko babolingo ezali mawa mingi po ete depuis bakomba ta babanda lit na bango lokuta na lokuta kaka vérité ezalaka te ebongaka malamu soki bazali koyela bino bamasolo ntango bakoloba ete oyo Joseph Kabila azali na Chine mais bolakisa pe preuve na bato bazali koyoka bino kazali na Chine kako azali na Chine o abelaki bamasolo kaka ndenge balobaka bilobela mwanza ezali mawa mingi bandeko. Finalement bino batongo bozoloba ete bozotonga Congo meilleur. Est-ce que bokotonga yango na balokuta ya boye? Bokotonga yango na ba mensonge ya boye? Vraiment ezali pasi pe mawa. Tozali koyebisa na bato nyonso botika koyoka bilobela mwanza. Joseph Kabila azali ko se porter très bien azali yena libota na ye bazali na kati na Lubumbashi donc eloko moko ezali te président azali en bonne santé batika ko troubler bino pour rien wana nyonso tout ezali ba masolo ya simandaku soki lelo batuni bato bazali koloba ete président Joseph Kabila na Chine bolakisa esika azali na Chine moto moko te akoprouver yango o azali na hôpital bopesa kombo ya hôpital esika azali moto moko te akoprouver donc ezali makambo ya lokuta bilobela mwanza mawa mingi yango wana tozali koyebisa na bino bandeko awa na poto komona batata misusu bamikomisi lokola bana mike bakomi pe makambo ya lokuta
ezali na tata moko ya muluba azalaka na mwa kamera na ye lokola bandaka kolula ndenge Mobutu bandaka kopesa discours kala akoma soki omoni azangi eloko akosala komona ke ye atie kamera na ye aye na ndako na ye komona aza komifilme ye moko aza koloba tata wana ya muluba bato mingi bayebi ye na internet na kotanga kombo na ye te me bino moko boyebi ye bilobela mwanze eza na tata wana ya kosakana te azalaka komona ntango mosusu soki alingi apesa annonce na ye komona atie hymne national ya ntango ya kala ya Zaire bandeko tata wana akraka na ye père wana akraka bandeko okomona atie hymne national ya kala apres ale abandi koloba bandeko na mawa bandeko donc akraka na ye ndenge bomona ye wana akraka donc père yango yeyo akraka na ndenge akosakana te yango na ezali mawa pe pasi tozali koyebisa bino kaka ete le rais azali kose porter bien azali na en bonne santé bandeko botika komitungisa bilobela mwanza nde botika pe tolingaki toloba ete bandeko bino moko bomoni ndenge bakomba ta bazuki mpelekese tango tobandaki koloba makambo ya mbongo bawanganaka me lelo bakomi koya kotubela liboso ya bakamera mpona koloba ete radio Zumel 1000 tokokontinue kaka kopesa bino basango pe tokolemba te a moins ke nzambe alongola biso pema ya bomoi tozala lisusu na bomoi te wana nde tokoloba te me tant ke tozali na pema ya bomoi nzambe azali kopesa biso makasi nde tokoloba. Et puis eloko ezali kokamwisa biso bandeko tolingi tosala kaka mwa remarque moko ya moke mpona bakongole bomonaki mikolo mibale elekaki awa epai ya na studio ya Mese Wechi ndenge bomonaki kimpelekese ekotaki na makambo oyo bakangaki bato na détention kuna na Zaventem eloko ekamwisaki biso bandeko na baimage oyo ezalaki koleka epai ya Mese Wechi ntango babandi kobenga bandeko yango na centre eloko ekamwisaki biso ezalaki nini bandeko oyo bakangaki bango na centre ntango Mese Wechi apesi ndeko moko alobi bonjour maloba ndeko wana alobi nini na koloba alobi oui mais na koloba kombo na ngai te mpona raison ya sécurité na kotanga kombo na ngai te mpona raison de sécurité mais bandeko oyebi ke nga moko meme place nazalaki na kamwe ndeko alobi mpona raison de sécurité akotanga kombo na ye te bino bosi bomona motu bakangi ye na prison mais aza koloba ete akotanga kombo na ye te mpona raison de sécurité nini jusqu'à présent tozali koluka sécurité oyo azoloba na mpo déjà aza mokangami mais sécurité nini yango oyo azoloba ke akotanga kombo na ye te mpona raison de sécurité tokomprenaki phénomène yango te moto aza mokangami eza neti moto aza na prison makala avocat aye po asambela ye aza kotuna ye alobi ndeko loba ndenge nini likambo elaki abi bon avocat omoni ndenge ezali awa na kotanga kombo na ngai te mpo na raison de sécurité mais aza na kati ya prison makala est ce que bozomona yango normal bandeko ntango mosusu bato mosusu bakoloba ete mais makambo nini papa Roger azali koloba papa Botamba tiela biso nanu baimage wana totala ndenge nini ndeko azalaki na kati ya détention kuna na Zaventem oyo azali kozela lipapu na ye me ndeko bazali kopesa ye maloba ndeko alobi ete nde sikoyo na kotanga kombo na ngai te mpo na raison ya sécurité mais sécurité yango ya nini moto azalaka alobaka sécurité na ye soki azali bien akimaki quelque part bazoluka ye bayebi place aza te mais ye aza koloba sécurité me na kati ya lubwaku bandeko mbala ya liboso elekeli ngai papa Botamba tiela biso babilili tolanda nanu ndenge nini moto azali koloba ete na kotanga kombo na ngai te mpo na raison de sécurité mais azali na kati na lubwaku basi bafieti ye kokamwa baimage s'il vous plaît papa Botamba batolanda biso liboso osolaki na Didier to osola na ngai te congolais mosusu kaka nakoloba kombo na ngai te tala kaka naboyi nakoloba na kombo na ngai mpona sécurité donc nga mpena monazwaki bazolanda biso liboso osolaki na Didier to osola na ngai te congolais mosusu kaka nakoloba kombo na ngai te tala kaka naboyi nakoloba na kombo na ngai mpona sécurité donc nga mpena monazwaki liboso osolaki na Didier
to so na ngai te Congolais mususu kaka de na bona ko ba kombo na ngati tala kaka na boina ko ba kombo na ngai to na security donc ngape na mna zwaki bandeko babolingo bino moko bouti kolanda bilili na bilili ndenge nini bandeko mbala ya liboso na mokili na mona ete moto azali na kati na maboko ya lubwaku bakangi ye na lubwaku mbila afieti ye mais olie apesa bato bazali na libanda ta musu bako kosala ye bademarche maza koloba ete nakopesa kombo na nga te mpo na raison ya sécurité bandeko mbala ya liboso ebongo sécurité yango ya zoloba ya sécurité ya nini mpo deja azali mokangami azali na lubwaku bandeko nayebi ete eloko oyo bandeko tango mosusu bato mosusu batiaki yango kate me na banzi bato mosusu na tango bakolanda émission oyo bakolamuka na pongi mpe bakoloba vraiment moto oyo azalaka ete soki aponi okaki aza quelque part abombani nde akolobake nakotanga kombo na ngai te mpo na raison ya sécurité wana tokoloba oui parce que abombani quelque part mais ye bafieti ye azali na kati na prison sikoyo ozoloba kotanga kombo te ebongo sikoyo mutu ya boye bokosalela ye bademarche ndenge nini mpo bolukela ye avocat mpo deja sa boyi kotanga kombo donc avocat nini akokende kosambela mutu oyo mutu alingi kotanga kombo na ye te bandeko likambo ya kokamwa mutu oyo basi bakangi bafieti me alobi ete nakotanga kombo na ngai te mpo na raison ya sécurité na kati ya kasho vraiment bakongolais mpenza na kati ya poto yango na nalobaka bakongolais ifo baprendre lisusu mingi ebele baza kaka na poto okomona okongolais avandi na poto omwana mikili mais mikili kaka po bozomona ye kaka na nzoto mutu aza na mikili mais esprit aza mikiliste te na esprit na ye tikala nango na bamboka na baafrike mbala ya liboso bandeko mutu aza na kasho mais azoloba ete nakotanga kombo na ngai te mpo na raison de sécurité quelle sécurité bandeko elekelaki ngai bandeko mama Rosaline apesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba kaka ndenge papa Roger outi koloba vraiment ezali pasi mingi pe mawa komona ba congolais mingi bavandi na poto me ozomona kaka moto aza na poto me notion na motu na ye eloko ezali te ndeko moto ya liboso na mokili oyo biso toye ko constate moto azali koloba ete azali kobanga koloba likambo ya mabe kopesa kombo na ye po na raison ya sécurité mais moto azali na lubwaku est-ce que ezalaka soki kutabatamaki quelque part mbila azoluka ye tokoloba c'est normal mais ye azali na lubwaku na centre ya déportation oyo bakokozwa ye mpe batie na avion ntango mosusu ndenge tozoloba boye azali deja na kati ya kini malebo mais azali koloba ete nakopesa kombo na ngai te mpo na raison ya sécurité Congolais tokomona nyonso bakongolais tokomona nyonso 1000 couleurs tokomona likambo ya kokamwa vraiment ezolekela ngai nazondima te epuis bandeko babolingo bakongolais bilobela mwanza bakoloba nini ke Joseph Kabila aza na Chine oyo Joseph Kabila aza maladi bandeko les rais azali bien portant santé kitoko po ete bino bozali bato oyo bomesana koloba pe bayeba bino na bilobela mais suka na yango bato bazalaka desi na biloba loba na bino. Joseph Kabila azali ya nzambe oyo nyonso tu bino bozali koloba bokosuka bokotikala na soni tosengi na bandeko nyonso tu na basupporters ya les rais Sisabidimbu bozala calme. Les rais azali en bonne santé, les rais azali ko bongisa ndenge nini akobanda mosala na ye na gouvernement ya sika oyo tango ba député bakobima nde bakoyeba ndenge nini bakodémarrer ba masolo na bango. Mais bato nyonso tu bazali kosala ba GACC na ndenge ya molili bakozala frapper na ndenge ya kosakana te. Wana ezali devise oyo deja esi ezwamaki bakosa na kakaga liboma yangwana na tango bandeko moto akosa bino te baje ya mike bazali kosala bayebaka ete tango frappe koya ebele bakopanzana po ete
liseke elingi komata nzete. Mpe toyebisi ete boyeba yango ete Joseph Kabila azali bien important bozala na komitungisa te botika koyoka bilobela mwanza bamesana bongo bato ya internet koloba n'importe quoi pe pona bango vérité ezalaka te kaka lokuta na lokuta mawa mingi. Papa Roger nazongiseli yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kozongisela ngai maloba. Bandeko ba bolingo na banzi ete wana ezalaki kaka moi annonce topesaki pona koyebisa bino ete président Joseph Kabila azali bien important botika koyoka biyoka yoka bilobela mwanza o ezanga tina o aza na Chine o azali boye botika koyoka biyokela mwanza boyebi bato bazali kaka bato ya lokuta mosala na bango koloba mais suka na yango réalité ya makambo bango balobaka emonanaka te bamesana bongo pe bakotika la kaka boye yango tolobi ete bandeko bozala na motema ya kokita Joseph Kabila azali bien important botika koyoka biyokela mwanza ezali na tina moko te. Président Nabiso azali na bonne santé nzoto makasi lesisa bidimbu yango na tango oyo na pesi assurance même na bandeko nyonso to bazali na mokili mobimba botika koyoka biyokela mwanza Joseph Kabila azali na ye en bonne santé pe Joseph Kabila azali na Chine te azali na Congo makambo o bango bazali koloba tozali koyeba te soki bazali kozwela yango wapi ezali bozoba bozali komona batata misusu batata mikolo bazali koyoka ta soni te bazwi pe ba micro na ba caméra na bango bayepe liboso babandi koloba baza koloba makambo oyo bayebi ata sens nango to bayebi ata tina nango te baza koloba kaka lokola bachaku mais ezali mawa mingi pe pasi. Bandeko ba bolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombela kibino ya Radio Zoumel 1000. Merci. Azali président Congo bapeple bakolela ozonga Kabila azali président Congo bapeple bakolela ozonga ah papa ah mama bataba moni basi ya baba ah papa ah mama bataba moni basi ya baba Kabila azali président ya Congo bapeple bakolela ozonga ah papa ah mama bakombata bamoni pasi ya baba ah papa ah mama bakombata bamoni pasi ya baba azali président Congo bapeple bakolela ozonga Kabila azali
bandeko babolingo na bandi bouti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.